Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Téléfortifia de mon corps des chutes. Alina kanabundela kailo kola bébé et moi. Et qu'il a monena pesa kinga mumia suayeteo. Parce que nous tourna ye pete lo kola na malema. Kolina na ya diama. Gisele Umba. Kolina na la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Balande Diamant Noir TV, bonjour et bonsoir na bino nyonso bandeko esika wapi o bokoti se bozolanda biso na kati ya antenne na bino na Diamant Noir TV bandeko bana mama Congo. Bozali ebele wana bokoti pepo Kise Kaminata, bonjour na Yombote na mokili mobimba. Railis partager vidéo boko tabo se connecter ebele bo se connecter boya ebele poto solola. Toyambi invité na biso to solola na ye lelo oyo boko boyebi malamu azali so muto représenter na kati ya Diamant Noir activité na kombo ya Major Tito Mbanda. Major Bem ndeto ko solola na ye sur maye oyo ezako concerné biso et la situation en RDC du côté physique et spirituel. Ndeto ko solango ilongona Major Mbanda. Toyambaye. Bonjour Major, bonne santé. Le Sakopé m'a bénéficié belé maman Gisèle na Baiba son balandaka Diamant Noir TV na libota na équipe na mobimba. Tozali na bokolongo ni anzoto na lisungi ya nzambe mokili. Merci mingi pour l'opportunité maman Gisèle. Merci Major bato bakoti déjà ba se connecter na moni bandeko bazana déjà belende kolutula Ibrahim boza ebele ipepo bo se connecter bo partager vidéo bozanga te ko partager vraiment na bandeko na bakoti te maman Christine Ngwanda partager vidéo maman Gisèle moi ça docteur mon papa partager vidéo parce que oyo kapé docteur oyo kapé lelo Major po Major alobaka penza makama mboka o malamu mingi nde tozo sola elongo na ye lobi santé za malamu santé za bokolongo na nzoto ezali bongo yo Major ndo moninga penda boy même makama mboka mato elala te toza toujours kuna mais santé za moi muke nzamba zoba tela toza penza elongo bato bafandi bazolanda biso toko banda directement na situation ezoleka na RDC pona boye ya président ya Macron président français Macron oyo ayaki na RDC. Toko tuna yo motuna directement. Comment trouver les propos et les réponses de Félix Tshisekedi par rapport à la déclaration de Macron concernant les solutions il y a situation insécuritaire ya mboka na biso? Merci mingi maman Gisèle na motuna mayo. Eza motuna kitoko nalandaki nakanisi balanda déjà émission na ngai na yo na ebandeli bako kundola bako se rappeler na loba ete soki inyoka un serpent venimeux akoti na kati ya ndako soko nyoka ekoti baboti na bana bato banso za na ndako wana esengali ba se mobiliser bako se mobiliser pour kosani soit baboma nyoka soit nyoka ebima ekenda. Je crois propos échange au président Macron Félix Bassali et ils ont résumé Oana parce que Nassina Loba déjà balanzike na émission que tokoe kozela lisungi ya ekolo mosusu te to organisation mon côté pour se libérer délivrance na biso moko e kozala liko na biso moko na nzambe na loba déjà que biso na nzambe tozo constituer tozo former majorité mokili mobimba bako se léguer ko bako sa complot contre biso mais soki biso moko tozu ba action et nge bena loba nzambe tokolonga tozila sécurité makona lobi yango que la solution en mboka na biso uta na France était à lobby pour lele na loba déjà nation na yo
Moni analyse ko sala e yenge bena liloba nzambe eza malamu parce que nzambe oko comparer te na mayele na ya bato. Na loba déjà que nation na yo que biso s'il faut tout tia armée moko ya makasi tout ça armée ou ezali mieux équipés, donc troupes ezali mieux entraînées, mieux équipées, mieux formées, mieux payées. Pour nani pour soki Congolais moko a koufi na pays voisin. Armée na biso est capable de surtout que kuna minimum o to détruire 100 personnes. Congolais moko équivaut à 100 côté ba ennemi. Côté à n'importe quel pays zinga na biso. Macron a lobby tout ça tout armée à makasi. A rappelé na Félix depuis 1994 tilelo. Et là on est les autres pays ça que bango bazwa ba disposition pour tous l'armée makasi to décrier ba ennemi o ba tondi na armée na biso mais ba yebi bango bazongisa bango na mboka mais Macron a lobby yango mais justice na mboka ezalité bon. Comment yo ko ba ke mboka etambola justice ezalité bato yo basali ba crime ba génocidaire azokanga photo na bango Félix akangi photo na ba génocidaire ba bizimakara ba rubero banan ba to groupe na bango na ba génocide o ba boma ba millions ya ba congolais akangi photo na bango oleke ba kanga bango za na prison kanambe azali brazoleka bon ba toyo ba bobi baza même na parlement baza na gouvernement baza na sénat bazo exercer ba fonction il a rappelé à Félix a rappelé na nini mboka ko kene oboso bato ba yibi mbongo ya mboka lokola mikate ata mikate ba yibaka ndenge wana te ba yibi mbongo ya mboka mais baso ba yibi baza libanda alobi na likambo ya ba élection élection il faut tia processus il faut inspirer confiance à bateau. Bon, yo déjà au kamati tribalisme au tinakati au ti bateau na yo mais le fait déjà pas mon au ti ka bateau ya ekolo na yo monokamboka na yo et ko pesa moto mon côté confiance Macron lobby na yango alobi nango d'une manière mais alobi c'est-à-dire que nyonso to lobakawa que to tambusa mboka eyenge bena ba principe ya liloba nzambe bon Macron ya ye koloba nemba ka nzambe te ya ça les politiciens mais alobi ba fait ya ngwana lobaka toujours que na ba ndeko to tika ba sentiment ba émotion to éviter tribalisme tout ça la ba analyse basée sur la ba fait la ba action ya ba acteur politique na biso moko na moko poto ba été to ko distinguer o azo sala musa malamu o azo sala malamu te donc personnellement bato bako loba ndenge balobi mais j'ai beaucoup apprécié franchise yanani ya Macron vis-à-vis ya Félix ko rappeler que non et de côté en français de suite le banc et celle se écoutez Moussoute na libanda te non libanda te écoute biso moko mais bato bazo na mboka na bazo pie mboka na yo alobi yango moto azo pie mboka na pa mboka na bango ke na liboso Uganda Rwanda ba pays bazo pie ndenge ni yo kotika bango bazo ko piller impunément yo zo lela ka passer par là après lela qui se devant par Macron mais non yo ko le battre que o te la sala boy non yo so ko ebi que vous allez agresser mais il faut une action na sepeli ya na franchise naï na lolinga la rappeler na éviter soki à cause de action sur ça mais à éviter polele yango toujours continuer koloba délivrance à RDC ezali na biso moko bana mboka to s'appuyer na vrai nzambe tous ba action selon ba principe yaye ba principe o ezali immuable o ezali et ça là ba preuve na ezali vérité et bato basala ngo ba mona pe ba résultat tout ça le lango
tout s'appuyer na bateau, baso soute parce que bateau bazo ya na mboka na biso, bazo ya nde ko zwa po ba ke na bongisa mboka na bango, ba ko ya te po ba kufa po na ba congolais. Biso moko et Sénégal to bunda po na mboka na biso. Donc en résumé, na koloba que na sepeli que Macron a saisi l'opportunité parce que Félix m'a invité qui est a rappelé à l'ordre et surtout ma élection. Je crois que il faut comprendre que ce qui va changer stratégie, que transparence et quota, bateau boss was impliqué, mais il faut remarquer que Macron a lobby comme s'il y a un président à RDC. Comme si il y a un service yangoana. Mon cause, il faut un bateau basali qualifié, basa compétent dans le domaine à Bango. Oh, ko bako sale la mokonzi rapport, ba pesiye maya koloba. C'est ce qui s'est passé avec Macron. Comme si c'est lui qui dirigeait la RDC. C'est comme Alala Azakakuna RDC. Mais Tala Makambalobi. Mais ba service inae certainement balandaka yo. Balandaka yo nenga olobaka nenga bato yambaka. Non seulement yo ba Fabien, ba Kireni, ba Kirin. Donc ba Congolais belé au bazana bazoloba. Oh que bazo défendre Mboka. Alors certainement ba service na bango bazo kolanda bazo ko ça résumé bazo ebisaye. Bato bazo kaza comme si toloba na lingala to ndenge nini bango balandaka na mboko nga nazali mama Gisèle na mboko nazali na mwasi moko aza mundele ngai na ebi kingwani loba kingwani mais mama wana azolo ba kingwani kolekanga peut-être 50 fois azali na mboko nga nazali azolo ba kingwani kolekanga mosika so azolo ba comme si Bangbanjo bazana ya commandé bazoloba na village. Alors, c'est pourquoi le bien? Parce que bato bazo kasa comme si le cas tolo bana monogambo kana yo toni bato wana bazali suffisamment organisé. Ba hebi ba tribu na mboka na biso. Ceux qui balingi balanda, ba si ba format déjà bato bazali ba vanda ba musana bango yango wana basalaka. Donc Macron a qui ba information nyonso en détaillé aye asandi yango. Alors, bateau à Kinshasa, on a demandé que saisir opportunité pour pas ajuster. Sinon, mais que ça l'occasion de m'a monté ce prix, on a mis ça. Malheureusement, pas maman Gisèle. Vraiment, tout le monde il faut qu'il te cata, pour tout comprendre. Pour ma cambo, tout le monde il faut analyser, on peut comprendre des situations où les autres qui n'ont pas major banda. Au lobby n'a biso malamu to landi. Au lobby qui Macron a lobby. Mais koyo kaye moko Macron a dire que ba ko soutenir FARDC na ba formation, équipement, alors que même Macron, en France, ils ont soutenu Rwanda, même dans le financement. Major, comment vous avez dit ça? Merci pour la mouture, maman Gisèle. Yambona répondre à la mouture. Je voudrais bien na loba na TV, na RDC, lycée Moko. To na lobali comme moko comparaison moko omoni soko kina zamba to bato batalaka na télévision na ba film soko kina zamba okuta banyama penza baza ya makasi bazali lion azali léopard azali nguma banyama ndenge na ndenge oyo ke bango bayoka bani mosunga wate na monde wana soki lion azana posa ya kolia ezala nyama wa moni to nini to auti ko bota to nini mawezate lion akolia yi léopard même chose nguma ndenge moko ce qui peut lion accéléré nguma melie ko oui relation entre ba état et zanningi wana capitalisme c'est comme ça. Ce qui Macron a disons participer dans la France a participé dans la formation. La formation, voilà, oui. On soutenir FARDC,
ils ont un cadre ya wana. Même s'il faut que pendant la France à Zouambongo, il faut pas Congolais pas couper surtout. Pas au Sarango. Ah. Oh, mais rapport à l'État c'est comme ça. Ce qui y a des sources de permettre France et survivre. Pas au Sarango. Mais ils allaient de Bakonzi à Congo, bango ne bakozwa action que les Cambodgiens n'allaient pas la mater. Ils allaient devoir na bango. Toyebi. Macron allait proche il y a Kagame. Ce qu'on allait proche à Kagame, ça fait proche à Félix. Parce que Kagame allait une à Félix. Alors, dans mon macamazo loba que il y a qu'à supporter, mais à quoi supporter parce que les lobbies sont toyebi que quand nous loba 20 millions et Pesamaki na Rwanda. Oui, na Rwanda, oui, Macron a Pesaki. Mais les lois biso de toko soit action que tout ça la formation tout diversifier nini formation ya basoda na biso ndenge salaka liboso ezati que tout le cas en France parce que les lois ceux qui ont dépend de kana pays moko beaucoup za la bloquer oui beaucoup za la bloquer mais Kagame ya ko soit na ba pays voisin no ba bango ceux qui tous ali faible bango bazali makasi ba ko avantage sur biso de toko luka tout ça, c'est ma formation, tout former des soldats, tout ça, équipement, et à l'aviation, et à la troupe terrestre, tout ça, il y a ma casse pour l'armée nabiso. Alors, ça, tout ça, il y a un côté, bon, on va vous pour nabiso. Tu as dit que Macron a Kagame. Bon, mais comment ça n'a été que Félix Salobaki, que millions nabiso, Koufi, ils allaient banni. Les actions collatérales. Donc, il n'y a pas d'accident, pas de mais bon, on va couvrir dans génocide. Déjà, on va dans la valeur. Parce que, on a évité ce problème. Mais biso, vous avez constaté. Tant que vous avez bango. Mais il n'est pas dans biso. Les lois, il faut biso tous jouer. Ma décision, tous jouer. Tout le monde mon solo. Mais mon solo, il faut bien voir. Bazo, il n'y a pas mon solo. Mon solo. Ben, il va mon solo pas biso, mais Macron a vu ça 34 millions même pour na déplacer aide pour na déplacer ya mboko na biso même ta biso moto na mbongo PBD na RDC ko. Et ezali aide te. Mbongo na bango so bimi ezana tina. Ezate ke bazo bimi ça pour basal ça biso pour bazo krabiso mawa. Non, mon solo bango so bimi il faut tout foutre. Alors bazo utiliser terme wana aide, mais non. Bazo bimi ça pour na loko, bazana tina loko ça. Alors, ngai na makamoyo na question na yo pe na zongi mo mukesi mana likambo ya Macron eloko naza d'accord na été na Macron. Oui. Naza d'accord na été likambo ya ba accord yo ya Luanda wana Nairobi. En tout cas wana nga naza d'accord na ngote parce que ezoko autoriser zone tampon et ça. Alors, côté wana esengeli peuple congolais a tellement ba se mobiliser ba ebisa bato wana force wana EAC même na ya ONU ba zonga na mboka na bango ba tika biso moko na mboka biso moko tozwa action tozwa action poto bongisa mboka na biso au lieu que ezala bango parce que ba ye wana pa na biso te force wana ye pa na biso te bango ba ye pour na ko consolider position ya Rwanda à travers M23 dans ma position mazozoa. Donc pour nangai peuple congolais va s'opposer catégoriquement à le projet wana ya zone tampon et surtout à troupe ba uti na est na uti na ma communauté ya PAS ba ye troupe bazonga même na ONU yango ba ça comment on ba ende pona ko salisa M23 ah biso ba Congolais to na problème penda tozaka bato rolela bande kwa Diamanoir TV nde bozokota kati émission tia j'aime pardon kobosana te ntango ozoleka émission ya boye esengaka ba j'aime ebele po major azofungola biso misu tolanda non extrait moko ya bandeko ndenge balobaki na Congo bongo totuna motuna na biso pas major de France à Kinshasa pour déposer notre mémorandum, le mémorandum de l'opposition républicaine qui est adressé
à Monsieur le Président Emmanuel Macron. En résumé, l'opposition politique congolaise d'abord regrette qu'il n'y ait pas eu d'organisation possible pour recevoir son équipe dirigeante. Nous sommes venus rencontrer l'ambassadeur, mais là, on nous reçoit au portail. Je précise qu'il n'y a pas eu de demande de rendez-vous. Et ça, c'est une preuve patente du mépris du peuple français vis-à-vis du peuple congolais. Nous sommes donc... Je ne peux pas vous laisser dire ça. Je ne peux absolument pas vous laisser dire ça. Donc, je vous demande de lire votre mémorandum, en tout cas de lire le résumé de votre mémorandum, mais je ne peux pas vous laisser dire une chose pareille. Si vous continuez comme ça, je vais reprendre le chemin inverse et je ne prendrai pas votre mémorandum. Nous ne sommes pas obligés, monsieur le diplomate, oui. Nous ne sommes pas venus vous supplier pour déposer notre mémorandum. J'espère bien. Nous sommes venus non pas pour chercher l'abri ici parce que nous sommes chez nous. Bien sûr. Nous n'avons pas du tout peur de Français. Nous sommes fatigués de votre complicité. Nous sommes fatigués de votre soutien à un régime génocidaire. Le Français n'a eu de cesse à soutenir un pays accidentellement francophone. Vous avez intérêt à faire profil bas devant nous. Est-ce que vous avez lu nos dernières déclarations? Et donc, si vous voulez nous menacer, nous allons mobiliser nos militants, nous allons les appeler encore davantage et nous dormirons ici. La France n'a jamais menacé personne. Et donc, lorsque l'équipe dirigeante de l'opposition républicaine arrive, le minimum, c'est de pouvoir la recevoir. Vous voyez, je suis là. Non, vous nous recevez debout, dehors. Parce que vous n'avez pas, il est de notre droit. demandé de rendez-vous. Il est de notre droit. Vous n'avez pas demandé de rendez-vous. C'est une manifestation publique. Certes, voilà. Vous n'avez pas demandé de rendez-vous. Et donc, autrement dit, c'est pour ça que je suis venu à votre rencontre pour prendre le mémorandum. Voilà, tosuka wana Major Ngbanda pour lundi bango bandi koton bakina ko déposer mais mona bango libuna ambassade basukisi bango ka na portail po bazwaki rendez-vous te mais olandi yo moko ndenge ni basoli biso to retourna kara epa na yo tango tali video oyo malamu na mayele ya Major Ngbanda oyo akati wana toli to comprendre okoyi koloba na biso nini na extrait wana totali. Mama Gisèle, question na ezo ya na mutu yango. Nayebi te so bande kwa bakotika oui ezali droit na bango bakotika mémoire na bango droit légitime ya ça. Mais ngana linga avant monta poser action il faut réfléchir à raisonner. Nani a bensi Macron na RDC? Ah, bonne question. C'est la grande question. Donc Macron a venu na bureau na DC là-bas na Kinshasa to Félix monta bensi Macron. À ce que je sache, eza Félix n'a invité Macron. Nani suko bako blâmer Macron to bako blâmer Félix. Nani fala zo président non fala zo memo que kotika ya yate les nani les ambassades to eza Félix. Mais c'est un peu confus. Parce que les alliés Félix ils vont inviter Macron. Ah bon, Macron il a supporté le Rwanda. Congo a libre. Il y a qu'au Bengi, c'est au Bengi, c'est été. Au Bengi, c'est Macron, mais situation est allée connue dans Mboka. Bon, pourquoi au Bengi, c'est Macron? Sachant que Macron a financé l'armée rwandaise, sachant que Macron a allé proche. Il y a Kagame. Réponse est simple. Ça veut dire que le peuple congolais a allé tromper. Parce que il faut jamais oublier que Kagame, c'est le frère de Félix. Alors, c'est l'ami. Amina Bango, il a invité Amina Bango. Alors, je pense que Bandekonanga va se retrouver dans une mauvaise adresse. Il a fallu, que la mémoire de Félix, non, que Yate. Parce qu'il a supporté Rwanda. Parce que Félix a bien, a dit ça qui paye. Alors,
ngai naza un peu confus na eloko yango mama Gisèle parce que moto esengeli azwa memo eza nde Félix. Voilà. Ah, merci Major Bakongole bazolanda po lelo tolingi toyokaka tolobaka moke toyokaka yo mingi po oexplikaka biso mpena makambo tozolinga tocomprendre po memo wana esali ndeko moko akomi alobi video ya kini ezopesa bato estomac donc ezopesa malade ntango ozotala makambo situation ndenge ezoleka na mboka na biso. Major, avant l'arrivée de Macron, il y a eu une forte tension à Kinshasa. Un groupe de gens va vandaliser où ils allaient ndaku et artiste de biso Fally Ipupa, soit disant que yé azapo a répondre qui na invitation ya Macron oyo mingi ya ba congolais ba boyaki aya na mboka na biso mais yé loko azaki na Macron po Macron azali oyo azako soutenir le Rwanda. Major Ngbanda, avant que réponde biso to tuna, total ka mo ba extrait zo le kana. Macron, la Kinshasa. Ali kupa na ba congolais no so bazo tambola ndenge moni voilà to oui likambo te tozozongisa yo ok merci tozozongisa yo ok bana Congo boza elongo na biso moto abengisi Macron aza te Macron ayaki tourné africain bandaki na bapays mosusu avant koma Congo donc moto abengisi Macron aza te ayeka apamba oyebi ke bino mpe bozala makambo vraiment ya bacongolais bacongolais nyonso te balanja diamano moto abengisi Macron abimika na biro akiti mbamo na Congo Major Ngbanda tozongi na question na biso bolimbisi mpo na tangaki message ya ndeko ntango déplacé moke tokoloba nini tango tali video oyo susu ya oyo tolobi nini okoki koloba sur yango komona Macron lolenge bazali na Fally mpona makambo oyo totunela kobandela question oyo kwa na lobe mamso na bandela question olobaki no ndenge babuesamaki avant batindako na ye tout ça oui bon mama Gisèle ngai na kosala analyse sur base ya bafait ok comparer bafait pour battre comprendre. Oui. Bon, France, les alliés pays indépendants, président Macron, il y a que l'Union, il y a bien, il y a pas d'amboka Congo, il faut mon congé à Congo, il faut ça l'Union, sur la coquille, na pouvoir ça nango, pour ba Congolais tous à la bien. Ça c'est. Donc c'est un dévotion toi ba et donc, comme il balait, c'est que capitalisme, les alliés, disons, tout un rapport à l'État, ils ont un intérêt des autres côtés. Na vie, ce qui est comme les alliés, et c'est comme dit le proverbe, je crois, 18, verset 17. Ou 17-18, que oh azoloba montaliboso azoloba azo paraître juste, mais quand vient la partie adverse c'est ce qu'on va examiner. Si on a la tendance il y a toujours à côté mon corps ça va erreur oui yoka côté on se mi balé oui on a décision à madame tant Fally ayaki en Amérique na Washington devant le président. Alors, pas qui est Congo. Na évité yo za la média, na évité ce qu'on yoka qui ba congolais, se mobiliser qui pour ba supporter, ba se faire là ça lobaki. Na évité son yoka qui am. Mais alobaki devant ba président monsieur d'état. Na Washington. Mais là quitté. Ba tout muso ba to susu bazali. Na évité ce qui ba congolais bazo ko reprocher Fally. Est-ce que Bayebi est reconnu une Fally à l'obéir à président Macron? Bon,
soki moto ayebi makambo fali asololaki na Macron ayebi ça pour moi info parce que jusqu'à preuve du contraire jusqu'aujourd'hui nayebi te lisolo nini ezalaki entre Macron na fali mpona nini alobi ndenge wana parce que bato basusu baza kotravaille mpona situation ya mboka na biso mama Gisèle mokolo moko te bakoya epa na yo mokolo moko te omona bango na télévision na radio mais bazo travaille dans des coulisses bazali o bazo ba action kutu ya minene bazali bon lisolo nini Macron asolaki na fali ngana yebi yango te est-ce que fali alobaki likambo mpona mboka ya malamu yango Macron azwi information oyo ayebaki avant te yango motivé nayebi te ça veut dire que bandeko on a dit que il y a fallu mais surtout que le côté Félix Montabengisi Macron ce qui Félix a le boy que Macron n'y a qui c'est ça te Macron a pour y la jamais cause ça c'est un de deux bazo reprocher Fali pour akutali na Macron mais Macron parce qu'il a un ami intime ya Kagame parce qu'il a soutenu la Rwanda. Bon, ce que tout qui n'en a pas fait. Nani a l'oba que Kagame a zan de konaï. Et ça Fali, tout est ça Félix. Et ça Félix. Il a réponse. Ngana pesi ba congolais nyonso eza Félix Mutalobaki ke ouais eza Fali. Ça c'est un. De deux. Félix a joué criminel génocidaire Kagame na mboka na ye. Aye na eti na Kinshasa. Aye bato bazoyemba yo nani. Loba na Kagame yo nani. Nana yaki na ye. Ezaki Fali moto yaki na ye to Félix. Nani esengeli ba crucifier. Esengeli ba crucifier Fali oza innocent ou ba crucifier Félix Oyo a ignoré l'Iwaya ba peuple congolais. Rwanda azana armée na ye mususu bon armée na ye principale za kana Congo bien mais M23 est armée ya Rwanda nani aye na M23 na Kinshasa basali 14 mois ezalaki Fali to ezalaki Félix nani esengeli ba crucifier ezali Fali to esengeli ba crucifier Félix parce que Félix monta bengisi M23 bayi bazali logé na Kinshasa pendant 14 mois. Nani a signé des contrats commerciaux con Lingisa Kagame a Salyon so Lingi. Ezali Fali to ezali Félix. Nani s'est pas crucifié. Mais Fali c'est le comment côté. Si koyo nani a lobby que ba Congolais ba koufi et ça arrive à dégâts collatéraux. Plus de 12 millions à Koufi dans le Congo. Hein? Oui. Félix Alobi, ils ont des dégâts collatéraux. Ils ont parachisane à Koufi. Ils ont Fali Montaloba, ils ont Félix Montaloba. Nani est pas crucifié. Ils ont Fali, tout ils ont Félix. Non. Je crois que Bato Bazo raté, Bazo ça l'analyse sur des émotions. Sur base de l'émotion, il faut tout à fait. Maintenant, il y a des politiques, des millions de Congo. Mais, tu es le président, mais tu es le banda. On a opinion personnelle. Nation, on a toujours des musiciens, des pasteurs. Que bango il faut pas tellement prendre les kamamboka. En tout cas, on le toujours. Na pesa exemple écoutez pas d'ailleurs. Exemple il y a Papa Wemba. So quoi yeba kake mokili mobimba bayeba ye. Mbele Wemba mbela keka ninga ke wana te. Na le bango toujours ba vedette na mboka na biso o ba yeba ni sikoyo. Ba yebi. Et ba profiter ba pas que dans la politique il mais koyebi ko la musa peuple ma belenezo kende telema ba yemba wana na lobango toujours na ba musicien
na ba pasteur o ba yebi que ba yebi ba na kata lo banzambe comment ba na Israël ba bimaki mais ba sala kelo comme côté na lo bakana bango mais siko so totali na nengo ya likambo ya fali ne ba to azoloba alors ngai naza côté wala nazoli nasa analyse sur base ya ba fait na ba action pona nga fali azali koteka image ya mboka na biso 100 fois plus meilleur que Félix. On les a pour sur le fait nande na okabato alobaka ngai nazana groupe wala na kati wana te mais image na ye par rapport parce que na mon esamo ko te babi que fallait aka yibi bon ram ba organiser bazo yiba ba congolais ça qui organiser la présidence ram ko un président zotika bazo ba organiser qui moyibi bazo yiba peuple o bazo souffrir fallait ça que l'on fallait organiser que ba yiba mbongo ya peuple mais c'est l'ami on vient au sud de tout le monde. Ce qui aux autres là analyse sur base à fait au comment que Fali Aza bâti au blâmer ce qui est là tout comme attendant qui ça Fali a se porté candidat président na RDC na Félix mais nana kolonga débat ya ko onate na so ko sur de match de obi débat zate nana olonga. Oh non, il fallait gagner. Ah, d'accord. Oui, oui, on est comment je disais, le bazar, mais ça qui toque quoi. Ce qui moto, on est co-dirigé, ce moto a qualifié à co-diriger Ndakonae. Moto a qualifié à co-diriger une organisation, quelque chose d'autre. À quoi ça là? À quoi même président? Ce moto a incapable à co-diriger Ndakonae. Nani wana za incapable de gérer. Au moment il fallait non seulement fallait et cause de musicien banani sport orchestre tout vedette a émergé à Ken Liboso. Cela veut dire que Azali tribaliste était Azali ko travaille na bateau baza compétent. Il y a son guitariste Azali compétent pour le même nan de kona boti, il a ko utiliser. Pourquoi ils utiliser? Pendant mon sang n'est que les liboso. Moto a eu gérer orchestre. Azo pour la meilleure tête pour ça y est. Mais moto mona. Même ça quoi mon cause. Il y a que toujours bateau dans le cerveau parce que un président ce n'est pas un monsieur qui connaît tout. Non. Moto n'a pas attaqué dans mon kili. Mais si je connais tout à Tarakati. Mais un chef, c'est quelqu'un qui se fait entouré des oiseaux rares. Chacun a son domaine. Et il y a les principes fondamentaux qu'on a avant comme Mokonzi. Mais ce qu'on a comme Mokonzi, non, je crois que bateau, analyse sur base à fait. Na kamati ba action ya Fali na comparer na action ya Félix moto azali traître. Et ça Fali traître za Félix. Mais major pour nini kasi ba ndeko koko banzuza tuni ke sabe abi major ngwanda pourquoi ba jeune ya pays d'Afrique de l'Est ba boya qui France? Non, c'est deux choses différentes. Ah, au moment dans contexte la question na zali pourquoi Macron a yami Fali. Dans le contexte bato ba boy ba lingete ke akelo kuta na Macron. Oui. Mais ngala zolo bate mais moto a invité na Fali na Félix a invité Macron ya na Congo nani semba blâmer. Mais il faut tous dans la juste ceux qui bolingi que Fali a kuta na Macron te il faut même chose même blâmer que n'est pas Félix. Parce que Félix moto a invité Félix azali ndeko ya Kagame. Mais en même temps, Macron supporte Kagame dans Rwanda. Mais Félix, mort na biso ba dégâts collatéraux. Oya Kagame kuna na ba entre bangona ba utu yango eza malamu. Mais et pourtant Congolais mon côté à na Rwanda ko boma bato kuna.
bango ne ba bomana entre bango ba kimi ba ya to ambi bango pona hospitalité na biso to comme victime. Alors ngai na reprochante national na toujours que exhorter ba musicien ba la musa peuple ba telemisa peuple ba o bazana ba ebi que baza déjà populaire bazala na peuple parce que ba kenete lobi so que ba kei bazali oublié non na lo ba toujours mais oh yo cas d'espèce que président français ba kutani na Fali ba to bazo blâmer Fali pendant que Moto a invité Macron à Kinshasa, Azali président, bazo oublié, bazo attaquer na Fali. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Waouh, merci Major Tolandi. Tozonga la question ya Fali totena no bandito ye Major Ngwanda. Qu'est-ce que vous dites aux Congolais oyo lelo baza ko loba que la RDC est koufi. Pour ba Congolais be bango la RDC est koufi pe et koki ko telema lisusu te. Nini oloba na bato? Merci mingi maman Gisèle na mutuna moyo eza mutuna munene. Oui oui. Tozola. Kusenga na mazama tango. Topesi otan kanyoso tozoyoka yo. Donc pona ya no na mutuna moyo pour te bana RDC va comprendre que déclaration wana to confession wana bato azolo baza malamu te. To ko kende na okende na bino kati ya banzambi. Oui. Quand on a confession, il y a moi Simoko. Moi, si on a azaki botateur, mais prophète Élisée, alobala moi si on a qui a kubota. Moi si on a kuta boy ya bio. Tika okosanga. Pour Élisée, azaki vrai prophète. Na même période de alobala qui moi si on a kubota. Moi si aboti. Mais il s'est fait que moi on a koli. Tant moi na koli, moi on a koufi. Mais na kolinga totale attitude. Il y a moi si ol. Pour être biso peuple congolais to copier. Pour nani? Moi si ol ayibi que moi bana ba utai pa nzambi. Et la kai utai pa homme de Dieu. Likambezali, il faut zonga na source. Na lingi ke tango toko tango na resi oyo to sirisa. Bana RDC ba mona que mabele RDC ezali nzambe mokili nda pesi biso. Loka nzambe mokili apesi biso. Soki pokoso ezali tozala na humilité ya kozonga epa na ye. Po koyebisa ye kosenga ye. To benga ngo confession ya mama wana ya mwasi wana ezali vie synchronisée. Moni mutu nyonso eloko oyo azali kokanisa na motema mwaye ekobima na monoko na ye. Soki moto azo passer temps na ye tango nyonso ke azana bozangi kolela lela yango ndika ko se manifester mutu na vie na ye. Soki confession ezaka toujours ngai pasi kaka malade ka passe confession yango wana temps na nyonso yango wana ba tout ka yango yango ndi akurefleti. Donc, vie synchronisée, non, bah, et la confession, il y a kondima na yo. Et qu'on peut ça, résultat, il y a confession na yo. Donc, confession, il y a kondima na yo. Et qu'on peut ça, résultat, il y a confession. Alors, ceux qui osent confesser, là, comme moi, na moi, comme yo, pe na kati ya motema mayo. Yo, ozali ko confesser yango pe ozwi action liko nango mais on manifester puissance ya nzambe to komona action ya mwasi wana la femme tsunami azaki mwasi moko une femme de distinction kati ya lo banzambe to ko kene na 2 rois chapitre 4 total en verset 8 à 12 mon kolomoko Élisée azo le kana Sunem. Moi, si moko a distinction à Zakouana, à Zako pressé homme de Dieu, que Alia. Et tant qu'on y a Elisa Zole Kawana, Azole Kepana et Panapolia. Verset 9. Yé moi si on a la femme tsunami talobina mobali naï. Tala moto le cacao et pas na biso aboué. Azali saint homme de Dieu.
à reconnaître c'est un saint homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Verset 10. Tout ça, la moi, dans la chambre haute, dans le mur, tout ça, mbeto kuna, na mesa, tout ça, bikira kuna, ok. Tango yeso kwa yao, ase retira kuna, apema. Verset 11. Élisée, tango azongi na sunel, esika na mboka na mwasa na zali, a se retiré dans la chambre. Donc, certainement, Balakisie a quelque chose à la. Verset 12. Alors, il y a Géasi. Géasi, c'est mon sali. Il y a homme de Dieu, il y a Élisée. Alors, Élisée, il y a Géasi. Dans mon sali, moi, il y a moi, je suis un ami de Géasi. Géasi, Benguié. Puis, à se présenter devant homme de Dieu. Au Tokomora, par révélation, dans la révélation en Zambie, Élisée a kolobana mwasi wana que akubota. 2 Rois chapitre 4, tokotanga verset 13 à 16. Élisée a lobena Géasi, lobana e tala yo olakisi biso, o akei biso malamu. Eloko nini na kosa pona yo. Est-ce que na loba mai matalo e pas roi? Pas les privilèges monene. Akoya koloba oui, loba n'est pas repose ton privilège, n'est pas roi. Tout, naloba, ma matali n'est pas mon conseil armé. Au cas où, non, moi, je suis non. N'a pas de calcati à peuple nanga. Alors, verset 14, il y a l'obi, mais, Élisée, tout ça, n'est pas dans moi, mon sali a prophète, Géasi a l'obi na prophète. Azana monati. Et puis, mon bali nae. Asa akomi po mokolo, aza mokolo. Élisée a lobi na bengai. Géasi a bengi tsunami to wana mos azongi. Aye ko se présenter libosa homme de Dieu. Verset 16. Élisée a lobi na ye. Mobu moye mozoko ya na ngongo yo. Yo ko embrasser mwana. Moi si wana lobi non, non, mokozi na ngai, homme de Dieu, ko sa mosali na ote. Comment dit homme de Dieu, un vrai prophète? Awat makambo Élisée zolobana na tsunami, moi si oyo. Ezate lokane to mona ka soi-disant bato e pa na biso na mangomba. Avana deko. Année prochaine au Kobala, pe année prochaine e motabarité. Pe ayoka sonité. Ata. Mais ndenge nini yangana to tunaka ndenge nini to koyiba liloba ya il y a solo que Nzambe nda lobito Nzambe lobité. Comment on reconnaître un vrai prophète? To aza vrai ou faux? Le bazam bezoloba et yano et le pèse yano na Deutéronome 18 verset 20 à 22. Verset 20. Kasi prophète oyo akozana audace akoloba na kombo na ngai liloba o ngai na pesie mituna lobate. To oya koloba na koma banzambe mususu. Prophète wana et tout moneza et tout aliwa. Verset 21. Peut-être okoloba na kati ya motema mayo ndenge nini na tokoyeba liloba o nzambe mokela lobite. Verset 22, réponse de Yangwana. Alors, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Tant que tu as le ndeko, moi si l'année prochaine, on parle. Ce qui est l'année prochaine, on a une balité. Et ça, il n'y a pas de mon qualité. Et où tu as tous ces donc, ils n'ont pas audace, les prophètes dans le lobby, tout le monde a lobby. C'est ça, Deutéronome 18, 22, lobby. La tsunami, tant qu'on de Dieu, lobby n'est qu'à Ozazemi, à Zuzemiko. À beaucoup de monde, dans la même époque, on a un prophète Élisée au Bakinaï. Moi, on a Koli, mais à commis malade, à Zupasi, à Koufi. Alors, est-ce qu'on te dit tout le monde, quelle était la réaction de la tsunami? Dans les à mon envoyé. Homme de Dieu a émissé au Kobota. Yawa, non, au Kosangata. Au Kobota. Et comme il a peur d'avant, à Zupé, Zemi a Boti. Moi, na Koli.
Moi na ben, moi na kufi. C'est une réaction. Il y a la femme. Na lingi que bana ya RDC bala na réaction moi sur. Pour biso to copier to appliquer non seulement pour na mboka, au cours appliquer pour la situation à vie na moko personnel. Confession ni yo ko sala pona yo. Confession ni yo sa pona bana ba yo. Confession ni yo sa pona mboka na yo. Ezali capital, c'est nécessaire. Dans 2 rois, nous avons dans 2 rois chapitre 4, tout est dans verset 17. Et le but que moi c'est à Zuizemi, à Boti, tout ça. Quand on Sabino, moi na Koli dans verset 18. Mon kolomoko a ko kuta tatane na sika na bilanga lobi na tatabi. Mutu na nga donc moi na ko mutu passe. Tata lobi na mosali na ye. Kamata ye kenena e pa mama na ye. Musali wana memi mwana ayene e pa mama na ye. Mwana atikali na bandi na genou ya mama na ye. Ti midi mwana kufi. Alors mwana akufi na genou ya mama. Sikoyo bolanda très bien réaction, attitude ya mwasi oyo. OK, yonde komasi, yonde komobali esengo pe yo copier. Pona yo moko, pona vino moko, pona liboto le ayo. Bana bayo mwasi na yo membre famille pe pona mboka oya biso RDC. Na verset 21, il y a 2 rois 4. Mwasi oyo le bandabe amati alalisi mwana wapi na mbeto ya homme de Dieu. Akangi porte abimi. Pourquoi akikuna? Aiba est mbeto homme de Dieu. Ati mwana kuna akangi porte. Verset 22. Abengi mobali na alobi na tindela ngai mosali moko pe na nyama na kende na lombango epa ya homme de Dieu epe na kozonga mwasi wana mwana akufi no mama akwai ko ganga ben oui faut ganga ko mwana akufi mbele biso mobali mwana akufi tala pona boy non oui azui mwana akalalisi na mbeto homme de Dieu akangi porte ayebisi homme de Dieu ayebisi mobile netini yanga nyama po ekumba nakena pa homme de na kozonga moni soki olingi ozala délivrer na situation moko na vie na yo pe ya bana na yo esengeli ozonga na source ya nana source ya vie eza nzambe nzambe akodélivrer so oza na malade nzamba ko délivrer yo soko za na besoin yo akopesa yo lingi senge nango il faut zonga na ipa na ye to kama tanda kisi ya mabele na biso mabele bazoni maboto na biso mais nzambe mokeli na pesi biso to okene pa nani il est le tout puissant il faut te retourner pa na ye to landa exemple ya mama oyo la femme tsunami mona na kufi tala atia zozwa verset 23 mobile lobi na ye mobile na ye lobi na me pour nous aucun lelo et pas homme de Dieu. Et ça nouvelle lune ni sabbat. Azongi ici et yano. OK, répond à opérer dans mon baïnaï. Tout va bien. A ABC était comme on koufi. Tout va bien. Un bon bélier. Ah, bon bélier. Yoso moi c'est zo salawa à travers Nzambe. Verset 24. Puis asele na kangi nyama na ye alobi na mosali na ye memanga tokende kotelema na nzela te soki nga na yebisi yo te mwasi wana akei na verset 25 akei pa homme de Dieu na ngomba ya Carmel. Homme de Dieu Élisée amoni ye na mosika alobi na Géasi mosali na ye tala mwasi oyo tsunami Yohan homme de Dieu amoni la confession ya mwasi oyo confession ya mwasi oyo zali tout va bien kolobate ke Congo ekufa oui mabe loba Congo mais Congo azosaka na mwa mais Congo mais za mboko oyo ekodomine mokili bato bazowela koya na Congo il faut confession ya bien mpona mboka na biso oui oleka koloba ke ezali boye non confession positive non seulement mpona Congo pona yo moko pona vie na yo pona vie ya bana na yo pe ya yo famille na yo ezali très important donc toujours dans 2 rois chapitre 4 verset 26
siko Élisée alobi na Géasi ki mambango kutana na ye loba na ye est-ce que oza bien mobali na yo na mona est-ce que baza bien akeipe atuni yalobi bien abi baza malam verset 27 tango ya komi pene ya homme de Dieu na ngomba ye ake ko embrasser makolo ya homme de Dieu ezali signe ya kolakisa que moto wana aza na amertume aza na pasi Géasi siko mosala homme de Dieu alinga ya pas repousser ye kasi homme de Dieu Elisabeth tika ye po molimo mwa eza na amertume et puis nzambe abomelaki nga yango ayebisi penga yango te verset 28 alors ya lobi sikoyo mwasi oyo azoloba sikoyo azoloba na nani na homme de Dieu ayebi que mwana azwaki nzambe na pesi na kanala nani ya homme de Dieu ye réclamation na azozonga na kala même nzila azwaki mwana mais mabele ya RDC na pesi biso ndeko mwasi ndeko mobali est-ce que yo komaka mukane pa nzambe yo botama na Congo non pas du tout nzambe alingi kozala kuna et puis nzambe ati kitandenge na ndenge po yo jouer na yango alors soki bato mosusu bazolinga bazwa yo nanga esengeli tokende pa nzambe mokeli po ye na pesi biso yango esengeli toyokana tozwa action eza teke tala tokei pa na ye tocroise maboko tovandi non ntango tokei pa na ye tozwi action mais tala mwasi oyo mwana akufi ye eza teka croise maboko azoganga te azwi mwana ntina mbeto mais akomi pa homme de Dieu alobi na homme de Dieu azwi action atabandi te ndenge moko biso moko tosala la même chose. Alors dans verset 28 alobi na 2 Rois 4 verset 28 alobi est-ce que nga nasengaki mwana na mokonzi na ngai nasengaki mwana nga nalobaki na oteko kokosa ngai te verset 29 a rappelé na Élisée mayo Élisée alobaki na ye yo ndeko mwasi yo ndeko mobali biso esengeli korapele nzambe bapromesse na ye c'est ça la prière. La prière c'est quoi? La prière c'est prendre Dieu le créateur au mot mayalaki yo ndeko mobali ndeko mwasi ozana besoin oke olukiri promesse elaka nzambe okamati elaka nzambe oke pana ezate ko senga ozo remercier ye parce que yo senga na kubala ok o remercier yo ndeko mobali o remercier nzambe que asia poneli yo mwasi apesi yo ndeko mwasi yo remercier nzambe mokiri pode asia apesi yo mobali o ya poneli pona o remercier ye o senga te. Mais il faut que bilakara ba promesse wa wana ketelo banzambe. Il faut que na source. Moi je suis asali. Alors, tant ya lobi dans verset 29, Elisa lobi na Géasi mosali na ye avec atian akamata bâton na loboko na ye akende. Soka kutana motanzela apesa mbote te akende apesa pe mbote te donc a saluer te azong sa pete akende atia nzete wana na elongi ya mwana. Ayebisi Géasi verset 30 mwana ya mama ya mwana alobi na homme de Dieu l'Éternel est vivant et ton âme est vivante je ne te quitterai point. Moni ye ayek avant de faire homme de Dieu ayek homme de Dieu a la solution. Tant homme de Dieu a tellement et là on est sami parce que tout le monde a lundi tant il y a longwe bala on va longwe siko Géasi na verset 31 à quel ibosso na bango à quel ibosso ya homme de Dieu na la femme tsunami à quel a type bâton du quoi et longia mona kasi et là comment va te ça moi na bikiki azongi kokuta na Élisée a ebisi ya bon na kekuna on a tiin zete nengo bisinga na longa mwana la mukite. Verset 32 tango Élisée a komi na ndako ya mwasi wana tala mwana Élisée monike mwana kufi balali sili ko mbeto ya Élisée. Verset 33 Élisée a koti akangi porte likona ile na mowe asambeli nzambe mokili. Moni pourquoi ça ndenge wana
Bon, Zanzambe d'abord a fait une révélation et pendant que croyance n'a été affectée parce que dans la circonstance mususu Nzambe kolinga soit yomoko sambela to osangisa moto bozo croire naye parce que ce moto a la croyance na yo ne mo te bo sambela boti okozo ya noter. Tout le monde a action en prophète na kata chambre haute et siko mwana azalaki balali saki akekuna verset 34. Il y a Mati, homme de Dieu Mati, alali likolo ya mwana, ati monoko na ye likolo ya monoko ya mwana, miso na ye, ekamena miso ya mwana, ati maboko na ye likolo ya maboko ya mwana, asetendre likolo na ye, pe balo Nzambe ke elobi ete, et la chair de l'enfant se réchauffa. Musuni, ya mwana se réchauffé. Verset 35, Élisée a s'éloigné. Parce que tant masali, mwana na mukite. Élisée s'est éloigné quand il a quoi azaka yena mwana atamboli par-ci par-là azongi lisusu alali liko ya mwana le banzambe le but que mwana a éternué 7 fois pe afungoli miso. Verset 36, Élisée a bengi Géasi alobi naye benga la femme tsunami maman ya mwana oyo. Géasi a bengi ye aye et pas homme de Dieu alobine kamata mwana wayo ye mama wana azu mwana waye dans le banda avec ami boaki na makolo ya homme de Dieu afukami et puis azu mwana naye abimi. Donc ba congolais bandeko basi mibali o bazolo ba RDC et Koufi et Koko Tema shooter tout ça là. Et ça va changer confession na bango. Va changer confession que ça m'a belé oh va confesser que ma belé a RDC ça m'a belé Nzambe mo kila pesi biso ya ça ka erreur te a ebi que to ko jire mboka wana et que mboka wana nde ko za centre ya bato balunga passer par rapport ba ya na mboka wana ba jouer na mboka iko bonga po Congo ba congolais ya maele ba tondi na Congo pe à travers le monde ba ko bâtir mboka bato ba baza intègre bazali honnête bato ba di musala bazali ezakate ke ba bazali lo nde ba utika na seko na seko. Donc il faut confession échanger to copier la femme nani la tsunami tout ça la confession positive selon le banzambe et ngebe na le banzambe po ete mboka na biso et que le temps yo so buso mo le pas na Gisèle Major tolandi penza na bokebi nyonso lobi tolanda femme tsunami. Mais biso tozora toujours ba question ya bandeko malembe. Avant que nazwa question ya ndeko na rotuna parce que koloba ke mboka na biso nde bandeko baloba wana pour Félix Tshisekedi aza président de la République. Mais yebo pa loba kyanga bi kelo ka ozona mboko ezate mboko ekufa déjà kala. Siko maloba mbongo ndenge président de la République aloba kyanga yo moni yango. Et sa confession mais yeza numéro 1 magistrat suprême mais yebo aloba kyanga mboko ekufa. Vous avez raison. Yangwana oh na lobiawa na il pas à concerné à changer confession et ça confession négative au moins il biso tango tokola ba peuple na biso ba iba nzambe tango biso tokola ba parents na biso ba zo kebisa biso jamais ko bali comme mabe pona ndeko na yo ne ba biso okufa ta okufa osala habité so lobi ne wana bato mabe to zabulu akota kati akosala likambo ba yo mutu sali voilà il faut confesser pour la bana ba yo bandeko na yo mboka na yo makomatali yo mo confession positive tant azo ba confession positive ya wa lingolo ba eyenge bene na liyo banzambe pour avoir le Dieu yango ezali positive le reste bon c'est pas garanti hein. Question merci Major Ngbanda question ndeko mapasa lobi na likambo ya Macron parce que yango peso pesa bandeko tension Macron alobi oui tozo tikela yo Major Ngbanda, Macron a qui fallait pour endormir jeunesse na musique na masanga. Et voilà Macron a présenté qui bière donc balingi ba boma jeunesse, bière et alcool égale opium. Major Ngbanda. Parce que total a extrait oyo. Macron tombe qui bière et ça extrait sous de routala. Tozo canon une réponse à Major Ngbanda. Bon, alors on a bali bosso yango. Ngai na zaka moto na talaka côté positif côté négatif.
Oui. Fali a sali histoire. Hein? Je crois que c'est pour la première fois peut-être en Afrique. Un président de la République, Babiminaye, Ningawan, pour que le peuple bazali. Et ça, un message est belé concernant visite à maman Gisèle, moto na moto à interpréter dans Ningaye. Mais, on dit, il faut faire l'analyse du point de vue Yanzambe et Kozabien. La voix de l'esprit est plus forte que la voix du sang. Je répète. Ouais. La voix de l'esprit est plus forte que la voix du sang. Moni, bateau va lié spirituellement. Et ça va cartel au bateau va yibaka au babumaka bateau. Entre bon bateau kana makasi maman disait. Trahison c'est la gâté. Ba quoi même ko protéger bateau na bango ko les na famille na bango mongo. Bateau mais tout na capacité bateau zo yiba ebele bateau tika bango ndengeni. Il faut ko luka ba yiba. Est-ce que bateau va aller lié spirituellement? Tout bazan un lien ya sang. Le lien spirituel est toujours plus fort que ouais monsieur. Alors, to qu'est-ce que na loko ya fali na moto babi que fallait ça l'histoire na normalement si kawane c'est les années président na président français. Te mais pour nini obi fait président français to tikoloba mais pour nini te Macron azwaki ndenge po fali ndenge aza muto akomema jeunesse ata 1 million de personnes pona nini tazwaki yaki baketa esika moko kofanda na stade des martyrs alobeli bacongolais ntango mosusu alakisi bagene pardon alakisi bagene ntango mosusu ata balivre koexplike bango ata pourquoi Macron ake kaka na masanga mpona bamboka nyonso atambola asala ya bongo te mpona nini na RDC atomboli elakisi nini na côté spirituel ntango atomboli molanga masanga alakisi jeunesse na biso nini ke bamelaka na bango masanga babinaka kaka po même bafoto akangisi eza mpenza pourquoi pas asali bongo totuni na totiki tosuka na wana non c'est-à-dire que yango na utolo balobi ke il faut moto na moto ako interpréter acte ya Macron na fali d'une autre moto na interpréter ndenge na OK ngai nazomona un chef de l'État d'un pays d'un grand pays comme la France oui baza na place siège permanent na conseil de sécurité aye na RDC na visite officielle mais au lieu qu'il y a un président il y a un musicien bato bakolo bakino a quelque endormi peuple to ba jeunesse interprétation moto nyonso azali libre ya kointerpréter na ndenge na ye nalobaki eloko moko na ebandeli awa nalobi ti sikawa ti lelo nayebi te moto ayebi eloko Macron basolaki na fali ta bokuta na France ayebisanga nga nayebi yango te bon soki sikoyo eza supposons que fali ye azodefendre mpe mboka na ndenge na ye aza na makambo ayebisi Macron mais il faut kena ovérifier bayebi so mboka ebongi ta eza boye olingo yeba yaka okuta na l'action qui nga na ko interpréter na ndenge wana ye alingi alakisa Macron makambo so apalpe du doigt tala makambo ndenge ezopase tala ville ndenge mboka ezali tala ndenge bato azosufrir tali que moto na moto azali libre ya kointerpréter makambo action wana mais mpo na nga eza injure monene un président français a préféré à passer temps na un musicien que le chef de l'État lui-même. Et c'est un message fort, maman disait. Un message très fort. Bateau Bazali, na domaine ya politique wana minene. Naga si ba comprendre le message en 5 sur 5. Yo nangai vanda do sa banaliser aussi. Porte parole na ya zala kasi to ba congolais photo lo bamboka na biso. Sala photo porte parole na yeyo Patrick Mouyaya Macron à l'activité image a comme les muta kuiti on dirait na photo ngo bimaki donc bien d'abi message na ye na ba jeune congolais ani ne la ici que to mela congolaise maman disait oui
Jeunesse congolaise, Aza jeunesse congolaise, Oya Logo Wanati. Oui. Non. Jeunesse congolaise, a comment éveiller. Et lorsque je zang la jeunesse congolaise, bah dirigeant, bah ko canaliser. On dit, tout un peuple a toujours besoin d'un leader. Peuple congolais, bah, à l'heure actuelle, je zang monta ko canaliser. Makambo Macron a sali wana na batozo mona wana. Ezana makambo mbere na kati mama Gisèle. Bazo mona bon, ezali likolo, ezali lokwa mais ezana makambo ya bozindo na kati. OK. Oui. Bato bozola la, bato zotala ngo ndengo na menacer la siko makambo ngeseleki. Ezana. Mais un message est que le président français s'est senti mieux qu'Ozalana n'a fallu Kazana Félix. Mais c'est grave, mais ça insulte. Ça insulte mon ennemi. Il fallait. Comment? Oui, non, bon, bon. Mais il faut tous ensemble. Mais il a préféré être libre. N'a fallu. Attends, donc, maman disait la libre. Il y a quoi interpréter. Action en mer. Peuple, donc jeunesse congolaise, bah si bah fungola miso déjà, c'est pas que mon tension a boué, à quoi ça va passer, bah tout va manifester à Kinshasa. Bah il va que Macron a supporté à Rwanda. Et puis la bango, c'est pas que m'a posé acte némonandé, bon, échanger ma camoche tout, non, c'est pas ça. Mais ça quand même message tout inde quoi le bibo inde ko ema a tout dit que ça le bi, abi est-ce que Macron ce qui a qui na Ukraine bakoye kotika ya sala boy ndenga sali na RDC. Bon, ce que question wana. Qui est le chef na la zamo ko RDC? Ah. Ça mon maman disait nga la zone ça bata avant de poser question. Il faut vendre au raisonner autant la fait. Nani ya zamo ko RDC? Ce qui OK en tant que chef de l'État. OK na mboka bato mususu. Patouana, Bazak ou Luka Patou. Ils ont visite officielle, non? Ils ont visite officielle. Ils ont visite officielle. Qui tourisme. Ils ont visite officielle. Il y a un rappelé à Bandé que Macron a le moins que quand il a fait à Congo, le président congolais l'a invité officiellement. Bon, il y a dit que c'est porte-parole à Félix Azakwana. Oui, Azaki. Patrick Mouya, il y a un Azaki. Donc, sur Azaki, on a dit que Félix a dit. Bon, donc, Macron a dit que Félix Azara a préféré Azara Bango. Macron a commis le quoi, abîmé le quoi, Moutalala, na Libanda. On dirait qu'il y a une ambiance mingi na France à bomba mak. Tala. Ça veut dire que lié na zone de l'Okwana. Lié, il faut le goyer babato yo. Et ça quand même on sont Tanzanie riche. Il faut qu'on envier richesse n'a été. Luka oye ba richesse les années basée sur quelle puissance? Puissance à vrai Dieu toi à diable. Ce qu'on est deux ans la paix. Ndenga ko pesa na ba lien ya bato. Ce qu'on moni bato ba lingani mingi makasi. Lien les années, les physiques, tout les spirituels. Bon, ce qu'on découvrir, oui. Ils doivent avoir quelque chose en commun. C'est ça. Donc il y a quelque chose en commun, Bazali Nango, que ils ont lié Bango. C'est pas un hasard, maman Gisèle. Pourquoi pas tel? Fallait la première personne, premier musicien à Congo, qui a admis le président français. Bakena Banda, Bazo Mela, Bazo Seka, Bazo se côtoyer, Bazo se tutoyer. Et ça, événement de taille. À ça, l'histoire, n'a Bato Batikari, Bazo Loba, mais. C'est déjà fait quoi. Ah, merci Major Mbanda ba Congolais ba yokinde kwa lobi esengela ki fallait même ba jeune na stade. Yango to tuni déjà question de yo pour tuni quand même question pour na rosola na bango et non mindule na molangba. Major Mbanda expliquer lobi zaki kama Félix. Il a dit que Félix ne mutu fala salango. Ah bon. Bon, ba question na bino bande koza ebele po zo ngaka na likambo moko, ezaka na likambo moko zo ngaka likambo pourquoi bazalaki pourquoi. Voilà, Major Mbanda, ba Congolais bazolanda yo, po bazotuna mituna po batu ba comprendre po komona masanga ndenge batomboli ndengwana na ndenge olobi opesi biso message ya makasi lelo ke ba Congolais ba koyiko ba teke mboka wana ese kufa nango. So mboka wana ese kufa yango to mona ba genre ya bakamba bwe. Président français yé mais
ye pa koti na jeka mboka ekufa malgré lobi donc eza comme un message mo codé au Macron apesi biso so tolandi bien ndenge yo nalobi ke oui moto na moto peut interpréter mais ce qu'on moni un président d'un grand pays comme la France azali beaucoup plus lié na Fali nalobi que il faut le koyeba lié eloko ezokangisa bango c'est quoi eza lié physique to eza spirituel mais nauti mpe na nauti oloba na shona bi ke la voix ya esprit ezaka toujours la voix la plus forte que la voix du sang. Donc bato baza lié d'une manière spirituelle et c'est difficile au bousculer bango ils ne se trahissent pas entre eux. OK bango baza ndenge wana mais oya pona RDC message eleki nango wana pona jeunesse ngai na secrétaire sud pona jeunesse congolaise kasi major fo biso message à jeunesse eleki nini côté na tozolinga to ba major ozope biso tension côté on a Macron apesi biso message nini ke tanga tomboli bouteille ya masanga Fali pa tomboli ba pesi jeunesse message nini ke to mela masanga to eza message ya ngai na to interpréter ça ça boui ngana bino ke biso na to éviter lisolo nini Fali a solo laki na Macron. OK mais ba ke kuna ye ami kitisi na rang il y a ma peuple blanc. OK. Mais pas mon été que baboyaki na est. Pas mon été que peuple baboyaki. Non, je crois que ça on a pesé. Na repé misoto le major repé parce que bon, Félix c'est pas comme ça la moi. Mais président français on a banda. C'est pour vous dire que il a beaucoup moni aux alliés chef, il faut au peuple aux approche à peuple. OK. Il a fallu naebi que azana batu balingaka bien sûr. Mais hasard c'est ce qui président français a préféré Gabimana c'est pour montrer aux gens que non azali ponanga aligné a palpé du doigt ce qui s'est passé et là on dit à vérifier je ne sais pas mais ce n'est pas un hasard un chef d'état français a déplacé Kabé pour parce qu'il a pas sa plaisir à Fali non. Il était en train de vérifier une certaine situation. Aïe Biango, il voulait palper ça du doigt. Mais Nabaloyengi wana batozo masko boza distrait bota nengeni. Nengeni message na peuple jeunesse mais à l'accident. Mais Zokande a nasé à sali di Cambo ya muneno alingaki ayeba. Batora ko minimiser bangota maman Gisèle. C'est un chef d'état à pays munene en France. Tala kaka ba réponse après ça qui. Na wuto lo banayo. Comme si Macron a la gana c'est ça. Aïe bignon sur les ganaki. Même la bama deal nenge le kaki tout ça nenge Félix a commis mon congé. Aïe bien mo. Alors bien mon père, alors bien un peu mo. Aïe il connaît plus. Donc baza bato yo ko sous-estimer bangote, so il va poser ba acte. Il faut talango penza pembeni. Oui ba lo koni azo sala. Les attaques au Ribanda wana ba sala. Bon. Batumba sont comme dans le monta ça interprétation ndenge na ye en tout cas ba plus les a divisé en tout cas côté que les a que tout va unanime exact monta plus interprétation ndenge na ye mais ko bosanate et on a lobby que la voix de l'esprit est toujours la voix la plus forte que la voix du sang ceux qui bato bazali liés spirituellement beaucoup kabangote même maintenant so yo bato dans la famille so ozana bangote yo zate c'est comme ça. Il faut le connaître basé sur quoi. Ndeko amiral alobi bozolo bamboka ezana bitumba mais ceux bozolo avec sa Macron ke bozolo avec sa Macron ambiance. Donc bozolo avec sa mboka eza bien quelque part. En quelque sorte balinga balo babongo. Ndenge ndeko atuni question ngana zozo ka ba question bazoko. Oui, c'est bien mais Macron je crois qu'il ndeko atuni question wana alanda ki Macron te alanda ki conférence de presse wana te. Parce que comme Macron alobi na Félix France a une solution. Donc, solution, il y a RDC, il a dit ça à Massimo. Alors, Bitumba Est, il a aussi ça. Ils sont français. Nan et c'est ma mandou Kamakas. Ils sont français, ils sont bateau yo ennemi na biso. Ya o bauti na ba rébellion ndenge na ndenge ba tourner l'armée na biso. Bazali, ba yebani pe. Est-ce que Macron d'accord avec une armée?
bazongisa bango na mboka na bango na Rwanda, Uganda, Burundi. Biso tozongisa bango mais banani batiki bango bavandi wana. Mais il pas précisé sur la bâtisse zoom message n'ende quoi lobby avec quoi endormi jeunesse congolaise pour lobby jeunesse européen ba konza toujours biso bango bazara toujours quoi est-ce que Macron na France akoko sala makambo akoko sala to boité ana tana ye azana batana ye asala pena baninga na ye na bandiko mais tango ye visite officielle major ngwande loko ezo pia to msuba ba congolais tension ngona kaye au Congo nous afunguli misu aza d'accord na yete mais ya ye alakisi ubongo pona ko endormi population te ba jeunesse te maman disait bato bazo endormi population et ça ba cause ya RDC ça m'a compté en tout cas ngai nazali ko lobanayo sur base à fait. D'accord. Macron azali impliqué dans la vie sociale à Congo te na vie politique na biso te ye na décider na armée na sécurité na biso te alors bien moye moko biso moko to soki tozo kokate ko si sabitu na est to blâmer mutu moko te kasi bango bakisa hein kasi bango pe babindeli wana bazo bakisa bango zo bakisa biso pe foto luka bato bosusu moni mboko mokile komi ba parti ko sa ba choix quand ils sont divisés monde est divisé. Tant que yo moni koto bazoko nyokola yo ba osali sauter. Bon, question to otu na sikoyo ba memeli biso ba troupe ya EAC ba yewana. Po ba sala ni. To na bango pe morphologie mo côté rien. To na bango comment on commettre ba langue to ba langue ba transformer la langue na bango te. Ba yi ko consolider position ya nani ya M23. Na bengisi bango. C'est ça France. France était ba mbongo bazo yi ba RDC wa. O senga ba songo manduki pana ba soda. Ba pesa bango prime. Et ça français ba français bazo yi ba. Non, pas français te. Et ça ba congolais maman disait. Bazo yi ba millions bazo détourner. Mais et là quand tu senga to lo wana nga za biso ko blâmer bato. To blâmer ba konzi na biso ba konza mboka bango bazo ko diriger mboka mabe to blâmer ne bango. Parce que bango bazo ko gérer mboka malamu te. Ah, merci Major. Question à tout nous retourne en goza question ndeko lobini le 7 mars ba groupes armés nyonso mindu kinase. Ah. Ndeko tout question bo alobi Major. Ceux qui yo à la place ya Macron, olinga ko poussa na pembeni ya jeunesse pour osala nini. Bon, ngai na place ya Macron. Na ebi mobile o epoussé Macron te. C'est la place na cité Major. Yango na zo ba lelo toza na yo kaka na place na yo. Question de kona pesa kitoko. Macron il y a une RDC pour la toute première fois, n'est-ce pas? Oui. Pour la toute première fois. Oh non, il y a des Macron, ça y a des gens à RDC. À quel déjà? Oui, Baba comme oui, oui, na mona qui déjà zaiti na RDC, il y a des gens à RDC. OK. Il y a des amis balé en officiel. Oui. Il y a peuple congolais va se mobiliser. Que bali ba mona yeki. OK. Vous savez que le ba pas non que nabi mais peuple va se mobiliser. Mais il fallait peut-être pas se mobiliser contre Félix à invité. Alors, il y a tant qu'il y a Zoki Nekuna, est-ce que Félix a invité? Il y a une situation où Macron a salami na Congo, banani va autoriser à saler le coin. Parce que la place na yo sikoyo, ce que zaki yo. Oye na pour yo posa liboso na biso ba jeune bazolanda yo liboso sikonde Macron sali wana soki zaki yo na place na ongo yipse ba jeune ongo sani ah bon na lo ba que soki na bino zo na kuta na jeunesse c'est ça différent ngai na ko agir différemment soki na kuta na jeunesse ngai na ko me adresser na bango zateke na ko mena masanga na bango non ngai na kusora bango eloko mususu mais ngai na lobi na yo que Macron eloko asali wana ce n'est pas que asalango par ignorance eloko mezali bien planifié c'est pas c'est pour la première fois que Major ouais ngai na loba ki na ganteka sakenda oui ba beza mbali boso merci OK OK donc c'est maman je disais moni bisona yo toujours ça l'analyse mais le président français avant poser acte c'est bien étudié, analysé. Pas ça. Na mongana ko linga teke na la kisa exemple ma belle jeunesse. Non.
Ils ont bien été. Mm. Bon. Pourquoi ils ont fait ça? Est-ce que jeunesse congolaise a été prête à copier à Zanengwana? Je ne crois pas. Jeunesse congolaise, c'est à coller. Hein? Ce qui le battait avant, que va empêcher Aya, ça veut dire que Bayebi, et là, on va ça en Rwanda. Bayebi que la francophonie, secrétaire, va confier en Rwanda. Alors, on va français. Mais il y a pas d'abisso. Normalement, il fallait même mettre l'ongwa déjà kuna, mettre l'ongwa te. Qu'est-ce qui empêche na Congo l'ongwa kuna parce que ba tiki bino ba bozali majoritaire ba pesi en Rwanda. Alors on peut français te. Nous souvent ba konzi ya RDC c'est tout blâmer maman Gisèle. Ba konzi ba zo konza biso ba ngonde il faut ba zo ba action que ba protéger mboka na biso, ba protéger peuple congolais. Donc il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Yangwana maman Gisèle. Malobe pas non. Merci Nayo Major Mbanda pour na lelo ba Congolais balandi yo. Mituna na bino mususu boko na commentaire Major a répondre na basima pour na lelo balandi yo tiki ya bango ya mutu ya pe oyebisi bango ndeni ba kolanda yo to sukisa. Merci maman Gisèle. Je crois que na manso les entre Félix na Macron. C'est à retenir que Macron a réussi Félix par vérité en face. Il a s'opposé parce que on va soutenir accord à Luanda na Nairobi ils ont autorisé zone tampon en Mboka na biso. Nazali contre yango. Bana Mboka ba se mobiliser pour être ba force wana bazonga et pas na bango parce que toujours bénéficier leur communauté ba yende pour pour consolider ma position il y a M23. Bah en attendant que confesser bah na ndenge ya mabe confession négative pendant mboka na biso ba changer bala na ndakisa wana ya femme tsunami oyo mwana kufi mais à continuer que confesser positive donc à continuer à être pas homme de Dieu ou appeler ça que promesse pour y que nzamba appeler ça qui est promesse nzamba ko intervenir nzamba intervenir ma belle à RDC nzamba appeler si biso yango to changer confession na biso non seulement pour mboka mais pour na biso moko pour na ba boti na biso pe pour na biso moko en ce qui concerne situation à Fali na Macron na était Fali ce qu'on comparait ba fait yaye na fait ya Félix na kanisi Fali n'a pas trahi le pays mais mon a trahi le pays. Ils allaient Félix. Fait. Quand le fait parle d'eux-mêmes. Alors, pour nabaye, au balingi qui va contacter ngai, bon, au balinga ka maté en français, bako kenena qui dit la parole de Dieu, qui dit la parole de Dieu, bako kenena YouTube. Bon, ba balingi ba enseignement en lingala, bako kenena PPVN, puissance pour la vie de notre nation. Nasi ozu mutuna moko wana. Oui, nazali mutuna ya ndeko atunaki tabituna papa soki ekoki kokende bato bakoki élection to te na moment oyo ya guerre. Bon, ngai oyeba déjà point de vue dès le départ que élection tozali contre parce que élection décor il y a tricherie ils a déjà mise en place. Mboka eza na bitumba ça c'est vrai mais effort côté na biso que tu es là qui ça que tosili ça ya on bato peuple azozela ils attaquent ba utiliser bitumba na pona ko sala glissement et que ça malate passer et que se peut se retourner contre bango mais ba circonstance tozana na mboka siko priorité en principe les habitumba facile là les attaquent ba voyage je crois que le président de la République a utilisé ba ambassadeur na biso bazali banda a tik avant na mboka a kenena front a encourager a motiver ba soldats. Après ça, on va primer malamu, à encourager Bango. T'as le cas président de l'Ukraine. Il y a ça, un avion tout le temps accueilli. Tout le monde a monnaie, l'image, le mariage, la Suisse. Mais je crois que Mbongo wana va voyager wana. Mais écoute, ça va soda. On a Makambembele. Pour être aussi Samboka. Basuko la paix armée, ennemi, bazonga na mboka na bango, ils ont vraiment
composer, consulter dans Mboka Pote, tout ce qui s'habitumba. Comme ça, Mboka comme Akimia, on va organiser l'élection. Merci Major Mbanda Toyo qui déjà batwa koke kolanda yo so bali kolanda Major Boyo qui esika lobi boke ne kolande na VF ezrave ezaka PPVN qui dit la parole de Dieu. Qui dit la parole oui de Dieu. Voilà. Bandeko bayo ki message merci na bino sobozai ki na biso elongo. Yango nezaki maloba ya suka pona leloti. Ezaki maloba suka ya ngwana. Donc confession ezala ya malamu. Confession positive pour na yomoko, pour na libota le yo, pour na RDC. Voilà. To longoli malobano ya mabeto telemeli on est major à l'obito confessa toujours à malam. Ezaka ndemo bato balobaka mwana pena robonga te. Yo za moi mabe a oza confession mabe. Confessa ya bien kaka. Voilà. Mais c'est ça là, il y a de la puissance. Au moins le moment je disais. Puissance à malo. Ah. Si quand la peste a dit c'est mon bato batika na ko. To suki ça la comment la moto azako sekazo sepe la fête munene. Moto moko ya pousse pepe na lito na lobi na ile kambo. Au moins moto bano seka abani kolira. Et donc, il est changé. Maloba Yoki. Parole est la puissance. Parole est la puissance de ma casse. Alors, Koloba la mona, souhaiter malam, Mubali nayo, Mwasi nayo, famille nayo, de bien, Mboka nayo, Kitoko. Vraiment, merci Major. Madabande ko ba Congolais ba bobi ke bolinganga mi na yebi. Merci ne bolobi ke Macron ya kimba liboso ndeko lobi nanga ke mama Gisèle ayoki bien des Major à lobby. Macron a fallu pour bazana ba lien spirituel mais na esquiver yango. Ah ndeko na esquiver yango te. To yoki yango pe malam. Merci Major nde bande ko nyonso balandi to lingi bino mingi to kutani tout à l'heure to rozala en direct biso nyonso tout après na sima penza na tango moko borozonga. Na diamano activé pour na Léona Major Mbanda to suki na awa to kutani na mbala sima. À très bientôt Major. Bye. Bye bye. Sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. La chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne.